nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Pasi ya ba Congolais zaka ba Congolais moko nde bazali sima ya pasi. À cause ya nini koloba mabe pour notre pays. Ne pensez pas que tango yozoloba mabe pour na mboka na biso ezana mutu oyo ko bongisela yo. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, chers internautes, Mbote Nabino Bans, vous êtes Kolandabiso à travers émission Nabino Ciel ouvert Awana. ABC1 Television, Tolobaka, c'est Jésus-Christ qui est le number one de Nayango avant to bandana keko pesa Mbote mingi na maman Chantal Ayawo pe na papa Ose au bazon danga c'est quoi parti à Washington pe na bonne sanité Simplice Balunga na Ngwanzu également na maman Brigitte Chi Malanga na Jenny Dienakwiza na maman Hortense kuna na Paris nzambe abambola bino. Alors mesdames messieurs boyebi que moki lelo ezapela makambe belé ezati na bande monsieur lelo bazon dimate ke tozo kende vers le temps de la fin, ça c'est vrai. Et puis monsieur Subazo mona loko là que évolution et technologie zo sala que donc tozo on attend pendant que la Bible dit Jésus revient bientôt. Lelo tokiti na esika oyo na ozone esika wapi to kokuta na mombu na Nzambe l'homme décrit dans les déserts ndenge babenga kaye papa Epaphras walesa azo kokamba moko ya ensemble ya aseka awana Kinshasa na ke rapidement kopesa yembo te. Bonjour papa Epaphras. Bonjour bien-aimé Jimmy Boyembe Omonous. Boni santé d'abord en fait santé lingoma a tous vraiment na tonga. En tout cas par l'amour de Dieu et par sa grâce aussi santé à lingomba naye est très bien. Dieu fait grâce à son peuple et à son église. D'accord, merci beaucoup. Dieu fait grâce à son peuple et à son église. Papa, le lomingi tolinto lobela sur la sémence, le loi ou la loi de la sémence. D'abord, tu as sémence, c'est un nini, sémence. Sémence ezali nkona eloko mutu azali kolona ezali lokola mutu akebilanga akokende maboko na makolo te akei abalusi mabele na nsima kobalusa mabele asali nyonso abongisi na nsima zwi nkona na ye aloni donc kolona moloni soit eloko baloni nde bazobenga semence so mutu azolona na but que eloko aloni il faut ebotambuma il faut ekola il faut ebima ekotiaka na mabele te donc il faut ebima libanda donc semence ezali na ba forme moi ebele sotoke na muzindo sikoyo ya makambo ndenge ezosenga toza na semence ya maloba toza na semence ya comportement toza na semence ya nkona mutu alonaka ezala misolo. Tout ça n'a pas semence, n'a pas forme belé. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire que l'homme mutozo lona, ezala ya comportement, ezala ya maloba, ezala ya bizaleli, ezala ya nkona mutoloni na misolo. Et l'homme nyonso mutakolona akobuka yango. Donc ezala na temps kolona, pe na temps akobuka. Donc il faut muto s'attendre que loko ngana zolona ata lelote ata lobite ekobima il faut nabukelango mbuma. Donc semence ezali loko muto zolona il faut zela ta kobuka
Voilà. D'accord, merci beaucoup. Semence, Nenge Pasteur Epafras Alobi, Ezali Moto Azolo Napo Abou Kalobi. Alors, le long na émission Nabiso, je verrai à ce que tout le a vraiment des angles. Semence, il y a Nenge Papa Lobi, il y a parole. Hein? Semence, il y a parole. Na niveau, il y a Kelina Semence, il y a Ecclésie. Alors, papa, qui est digne à Koko Semé? Quels sont les principes, il y a Semence? Mais tout ça, il y a Semence, il y a Batomokili. Il y a Semence, il y a Banan Nzambe. Mokili eza na ndenge lonaka bana na nzambe pe baza na ndenge balonaka donc bana na nzambe na mokili bakoki kolona ndenge moko te en dehors peut-être ya kolona ya bomoto boye mutu na mutu ndenge tolobi ke tokendaka bilanga biso nyonso tolonaka na bana na nzambe na bato ya mokili tokendaka bilanga tolonaka tozelaka tobuka mbuma ya nkona toloni wana ezali selo mokili. Mais surtout quand on a un aspect spirituel, un aspect mususu, Paul a zolo baboui. Paul peut qu'il y ait colonna. Alona kinin aloni Yesu. N'est-ce pas ce que vous comprendre? Paul a qu'il y ait colonna Yesu. Voilà Paul a zolo baboui. Selon la grâce qui m'a été donnée à moi, Paul, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Et un autre vient, il bâtit sur ce fondement. Paul a dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur les fondements. C'est-à-dire que même à Bomotoboye, ce qui moutou, l'oninkona naye, il faut l'andele yango. Il faut y avoir embellir yango, aye banine ko bima likolo, libanda. Parce que et loko nyo se peut bima libanda, il faut ça na racine, il faut ça na source. Ce qui source ezate, c'est pratiquement impossible loko mi bima ka boye dans l'espace. C'est pourquoi Paul a dit que ngana loni Yesu. Le fondement dans lequel le fondement auquel je fais allusion, c'est Jésus-Christ pour nous les chrétiens. Semence. Où est-ce kolona Yesu? Il faut zala sur yakobuka mbuma na Yesu. Parce que mbuma balobaka mbuma na mbuma et pesaka et pesaka mbuma kolandisa couleur na yango kolandisa nini lulenge na yango ndenge na voilà. Alors Paul azoloba que moi j'ai posé un fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Paul a insisté à l'obilisus que mutu ameka ko tia fondement mususu te. Que personne ne pose un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, au bandina 10e verset, au kitina C. Paul a dit que personne ne pose un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre semence, il y a biso ba Christo. Mo Kristo oyo azotambula na Yesu ayebi ndene ifo abanda kolona ye nkona. Donc nkona ya mo Kristo eza ndenge moko te na nkona ya mupagano. Voilà pourquoi na mokili eza na batu oyo balona ya bango nkona, entre autres baboti tozwaka ndakisa nami. Tozwi angle ya nkona ya maloba. Un parent asali ba sacrifice mobali asali sacrifice akobala mwasi. Tango azobala mwasi na idée que mwasi oyo akobotela nga bana. Mutu moko te abalaka abotaka na biti ya bana na bapesa eloko moko te. Basala pe eloko moko te na mokili. Non, c'est pratiquement impossible. C'est tant mobala zui conception ya kobala akanisi ke na sima kobala il faut nazwa bana de bana wana il faut bazala lipambo lipona ye bana wana il faut bazala ba sujet ya gloire pona ye non seulement pona mobali même pona mwasi oyo andimi kobala mobali wana babota bana. Alors bana wana tango bazo botama tomoni ke lelo ebele ya bana bazo souffrir na mokili mobimba à cause ya baboti muto aboti mais pour bénéficier na loko moko te. Mutu aboti me po suka na nyonso akutama na makama na nzela na bano ye moko aboti. A partir ya nini? A partir ya maloba na bango baboti. Muboti aboti mwana
mwana ye na mokili kaka ye moko moboti abandi koseme maloba ya mabe ya malédiction ba mauvais sort ya que yo lokolo salinga boy yo pe bakosala boy yo d'ailleurs amoke na sala mama na yo te soki obali soki oboti lobaki nga na sala mama na yo te betawo to betana donc mama abeti moboti papa moboti azobeta mundenge na mwana na ye aboti olie mwana oyo azala lipamboli lobi pona ye mais mwana oyo ya kokoma malédiction pona ye akokoma sujet ya malédiction sujet ya pasi. Pourquoi vous pensez que bakuluna nyonso monaka bakuluna bauti wapi babota mabien ba mauvaise semence eza ba semence ya mabe ya baboti eza partir ya nkona o balona kati na bango tango bazokola nde mbuma baboti bandi kobuka mwana botami bien d'ailleurs quelque part tango to banda kotanga eza na prophète moko banda koloba ke l'enfant est né bon. Mais la société le rend mauvais. Mais c'est la société qui l'entrave. Je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau, hein? C'est Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Alors que moi na bota mané bien, mais société bisika kutami nde baby si mwana. Na nini na ba semence ya mabe. Kofinga, kolobela, makambo nyonso. Mais c'est ça sans cause, est-ce que ça n'a fait même matin ça na cause. Attends plutôt excusez-moi, attends moi na baby si. Ouais. Bato so balobaka soki mwana tumbi ndako okozwa te mwana otia kati na moto akufa pe akende atumbama. Non, mwana tumbi ndako okoyeba pourquoi tumbi ndako? Faut que ba raison o etindi mwana tumba ndako. Peut-être par manque ya sagesse, par eko ça peut esprit moko boye lati ye. Eko ça esprit moko ye lati mwana par mégarde paf mwana tumbi ndako. Eko ça par erreur mwana yeba ki pete apelisa limete soit akobwaka akei na ye ndako telo pela moto. Sikoyo muboti ya zoba akozona mwana bwaki na moto alobi kende na yo parce que tumbeli nga ndako na yo place na kulala te. Non. Bane belé lelo to bato belé lelo to zo baka bana te na ba mikolo lelo belé baza ba victime ya ba semence mabe ya baboti na bango na maloba. Ozo mona mutu mwana botami tina âge 40 ans eloko te mbongo te libala te bon mutu so inga kaka boyi mutu 40 ans azana mwana te 40 ans azana eloko te. Mais vous trouvez ça normal? Non, cause ezali. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je crois vous avez compris. Bandeko, Balandi, Bozo, on a besoin de partout. Toujours beaucoup plus na loi ba sémence au Bozo qui papa pasteur et papa sur aller ça hasard au bêta c'était plus sur ma parole prononcée. Est-ce que papa est cause la moto moi na maman mo kondongo lobi wana na ndako et que abandi ko tia mauvaise sémence et pas ya moi na ye et que moi na un âge très avancé à quoi peut causer conséquences n'engo. Donc moni mais ceux qui écoutez na nina sungayo omoni soko lequel mwana na yo mabe moi zene mwana mukie aza inconscient ata inconscient de baboto bafingaka ndoki azaka musika te. Bien aimé, dans le monde spirituel, il y a des esprits tout autour de biso. Oui. Pour nous emporter, pour nous biso, pour nous saler yango selon bango. Oui. Bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité. Kobimisa maloba ma belle corona mwana de au BBC communauté mobimba. Au BBC via batebele, non seulement ka mwana na yo. Au BBC via batebele. Yo zolona awo. Eloko zolona lobi kobota mbuma mais mutu wana oloni nkona mabe mbuma ya kobota wana ya mabe mais ko détruire communauté et ko sala ba dégâts tiango tozo pesa exemple ya bakuluna bako sala bota mena bango bien kaka maloba mabe mama lobi papa lobi tout ça et après mwana na koli abandi ko sala ba dégâts mena kaka bango moko baboti babandi ko empathir kaka bango moko baboti babandi ko souffrir. Sokozo bimisa maloba mabe pona mwana na yo ozo seme loko mabe yeba ke conséquences ko zongela kaka yo moko moboti yo moko ndoko souffrir yo moko ndoko mona pasi conséquences yo moko. Voilà pourquoi maman papa tu n'as pas intérêt ozana intérêt te ya ko bandoko la kela mwana no mabe
oza na intérêt te ya kobimisela mwana yo boti fruit ya bantrai na yo ozobimisela bana bamabe ke soko bimisi mais yo moko pe omibomi parce que asa mwana na yo il n'y a rien de bon okoki ko bénéficier na kati ya mwana oyo so bimiseli maloba mabe osoloni kona mabe. D'accord, merci beaucoup papa et Epafras. Voilà, nani ko baso to ko respect aussi. Est-ce que na ce total pemboka na biso tozo ke na mapona mi c'est vrai le 23 décembre au totikei na un mois et quelques jours pour que to kende vraiment na mapona mi le 23 décembre. Alors mboka na biso batumi balobaka ke mboko penza ekobonga te. Mboko penza maloba to c'est-à-dire toi te mboko to kabwana biso. Na kenanga ipoto. Papa face à toutes ces paroles, toutes ces sémences-là, tu as besoin de sémences, voilà. Donc, au coup, agir, réagir par rapport à la parole, voilà. Papa, nazo senga na batu nyonso mokili mobimba, place bozo landela biso, na kombo na Yesu. Yo zali muto bota mina mboka wana. Muto azana makoki ko bongisa mboka nezaka yo muto zolo ba wana. Maloba na yo ko faire changer mboka oyo. Ofukami. Nzamba saka na posa ta mutu moko afuka maibise maloba. Pour mboka changer. Dieu est capable. Na tango ya kala tomoni ba Élysée, tomoni ba Eli, tomoni batu ya lokola ba Paul. Tomoni ba toyo ya soki abimisi maloba, maloba wana nzamba yo ki a changer pe situation na mboka. Ko bimisa ka maloba mabe po na mboka na yo, ma sœur, mon frère, yeba ke soki mboka wana bongite, yo ndo ko souffrir. T'as la responsabilité. Oui. Papa, souffrance ya mboka et mutu nyonso zali responsable na yango. Mboko yo ko bongate. Et mboko bateka kaka yango comme ça mutu asoka par na yakende. Pour makamba bien zate. Oyebi biloko zoloba. Non. Ezate ke makamba mabe ezali. Makamba mabe zaka batu mabe oyo Satan zo utiliser pour yobi misaka maloba wana. Musala Satan zani. Koko teleka batu basali makamba mabe o peli bango mabe. Ah Satan a bénéficié. Tu n'as pas droit ya kobimisa maloba mabe likoro na mboka na bino. Mboka oyo nde mboka nzamba pesio. Ozana mboka mususu te andori ya mboka nzamba peso ke no atana longo mboka na kokoma mutu mboka fulani to mpakala no papa mama mboka na yo yango atoke place nyonso okende tala na Angola c'est pas tout ba kima mboko pona nzala pona makamakasi basi baloba mabe pona mboko à partir de Luanda bande ko figa déjà Congo botika la Kinshasa na bino solo pe pona mboka oyo ba kimi ba ke ba Angola ba kimi ba Brazzaville mais suka na nyonso basuka na ngo wapi bazonga kana mboka place babimisa maloba mabe suka na nyonso bazonga kaka place basi balakela bango mabe na maloba basi balona nkona mabe donc parce qu'on est trop baké pasi ya Congo parfois aussi nous-mêmes les Congolais tous responsables yango papa na ko sauter mundela za na pouvoir moko telikono na mboka na biso pasi ya ba Congolais kaka ba Congolais moko nde bazali sima ya pasi à cause ya nini koloba mabe pour notre pays. Ne pensez pas que tant que vous avez mabe pour mboka na biso ezana mutu oyo ko bongisela yo. Non, okei na mboka bapaya, mais tala ndenge zo vivre na mboka bapaya. Ozo vivre ka lokola mupaya. Ba mususu ba kei même na Angola, ba miki ko changer ba nationalité. Mais ba bengani bango nyonso bazonga na mboka oyo. Ba mususu ba kufi na zela. Tu penses que parler mal contre ton pays, ndo kende ko bonga libanda? Non, maman, papa. Bible le dit que c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ata o moissonner yango na mboka na biso te. Parce que za Congolais au somi laquelle d'abord yo moko mabe, o kende ko buka ngota libanda mboka. Parce que Zaline connaissait kotikati na yo moko en tant que Congolais. Ce qui mboko ko bonga te, yo moko mkolo mboka, o ko bonga pete. C'est ça. Donc alors, ça ne sert à rien. Il y a yo mwana ya Congo à cause ya bakonzi ya mboka. Lokola basali mabe yo pe obandi ko modiri mboka na bino obandi ko lakela mboka na bino mabe ozo sala mabe mama papa ozo mila kaka yo moko mabe arme wana ekende nulle part ekozongela kaka yo moko voilà pourquoi tu n'as pas intérêt ya kobanda ko semer maloba mabe kati na mboka mama tu n'as pas intérêt ya ko semer maloba mabe kati na mwana na yo papa tu n'as pas intérêt ya korona nkona mabe kati na libota na yo parce que biloko zolo na wana okobuka ngo kaka yo moko un jour ekokoma ke il faut mwana sunga yo mais ko sala muto ko sunga yo te bato fallait que basunga yo osola ke libango mabe bato fallait que sunga yo basunga yo aussi o bimiseli bango ba mauvais sort parce qu'on a tango ekokoma ke basunga yo
basana eloko te. Donc ce qui veut dire que pasteur Wale ça ba mauvais sort oh lelo ya mboka na biso to ke na individu na mboka na biso to subir lelo oyoyo to zo zwa bazo benga na biso ba niaou le ba mboa na ba pays étranger parce que on a parlé de mauvaises paroles na pona mboka oyo. Alors ça demande une délivrance. Ezo senga vraiment délivrance à makasi ya mboko oyo. C'est pas mauvais sort. Il y a pas mauvais sort papa. Oui. Mauvais sort et loko mabe. C'est pourquoi nzambe na nguya, nzambe na bokasi na ye, nzambe na likolo sese na mabele, mokeli na batu. Azolandela mutu oyakela, alobi na mutu boye. Keba. Kozala ka presete ya kufungula munoko na yo loba. Avant fungula munoko na yo loba, zolo le mona yo tourner yango cette fois. Pourquoi nzamba zo pekisa mutu? Parce que na maloba na yo zo bimisa. Yo moko kozala condamné. Par tes paroles tu seras condamné, par tes mêmes paroles tu seras justifié. Obimisi maloba sans contrôle. Obimisi yango parce que il faut se pelisa kaka bato. So zaki na raison. Raison ya ndenge nini ya mabe oyo koko zongelo lobi. Raison par rapport à quoi? Raison par rapport à quoi? Tu peux faire sortir des paroles, mais aux autres conséquences, maloba on est lolobité. Les locaux misano maloba po batuba sepela, balobi en tout cas, abimis kutu maloba moko boye, mais conséquences ya lobi oyebi angote. Yondo ko vivre conséquences wana mabe. Alors, concernant ko pesa na mutu nyonso, avant obimisa maloba na munoko, zo lo lemo na yo tourner cette fois selon la parole de Dieu na si maloba. Bible le dit que kaka malobozo misawana nde ko kanga o lisusu et ko condamner yo et ko condamner mutu mususu te. Par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Voilà pourquoi nzamba lobi lo lemo eze eloko muke mais makambo ebimisaka ya minene lo lemo tumbaka mboka mais kazaka kailoko moko ya muke na kati ya munoko kayo créer liwa na mboka tala batobele na maloba babenda liwa trouble kota na bamboka trouble kota na ba famille à cause que maloba songo la bimisaki famille panzani moto peli makambo bele salami tout ça pourquoi parce que azwa kita ko tourner le lemo na cette fois avant loba. En tout cas ma soeur mon frère yeba ke eloko muto lonaka ata le lote ata lobité okobuka yango. Ça c'est la loi de la sémence. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. O loni makamu malamu, yo poko buka makamu malamu. O pamboli mboka na yo, certainement oko bénéficier na ngolobi. Je ne te trompe pas, je te dis ce qui est réel. Parce que c'est la parole de Dieu. Voilà, merci beaucoup. C'est parce que c'est la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Nous allons chuter rapidement pour notre émission à l'élo. Mais à tout moi parenthèse mouké sur la délivrance des mauvais sorts na babon na biso. Et oui, le ming papa so bolandi bien malgré nous sur la sémence mais à l'obéli plus de mauvais sorts pour la mboka. Donc après alors papa tu ko ba remettre des années pour la piste de solutions. So qui to kotani na ba problème de mauvais sorts wana na mboka o to subir le lo et ba épidémie commis on est ça ba malobo to rubaka wana. Alors conseil nous ko pesa ba retour baso na biso na diaspora partout. Bah congolais par rapport il y a bah sémence auto de moi c'est quoi qui déjà. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, quel conseil qu'on ça bang conseil na kopesa na batu nyonso bazolanda ngai esa na diaspora tala batu mususu bauti na mboko oyo mbangu vraiment na ke poto na ke kuna nde na kusoma mituka na kutonga bandako na kusala boy bake kuna ateki si lupango na ta eloko moko te ateki si kutu lupango baboti na ye baboti bamoni ke mwana azotinda pe eloko te landise na ba mauvais sort. Balakeli même mabe na kati ya poto kuna na poto akomi muibi akomi kuluna akomi chele akomi donc akomi na vie moko impossible. Pourquoi? Parce que balandisa ke na ba mauvais sort et uti bisika uta place atekisa ke lupango ba famille na bango na ebité ba mauvais sort mususu kanga batu bake na poto po modèle bakenda kozala a escroquer mbonga batu ayiba iloko batu. Bible lobi nini? Le prince de ce monde de ténèbres vient vers moi. Mais il n'y a rien de lui à moi. Mokonzi ya mokili ya mulili azo epai na ngai mais loko ne kati na ngai zate. Iningi koloba nini? Yo yibi mbongo batwao. Okimi na ngo poto, o escroquer, yo sombi boy, sali boy. Mokolo biloko anatika le bien. En tout cas likambote nazo tindikele maloba. Abwa kilo ba mauvais sort. Aloni nkona mabekati na yo à partir ba acte yo sala. Ndiye ngo bomona ka mutu akeli banda bien ka yibaki akomi libanda eloko manunga zo salizate
akomika ko baluka komi so moyibi munene kuna na poto bakangie batie na prison soka kebite pe babomiye bato bele bakufa à partir ya nini à partir ya ba acte bapoza pe balone na bango nkona mabe à cause ya eloko ya batozwa à cause ya escroquerie à cause ya vol mukolo biloko wana bimisolo maloba wana ekorate yo te mama ekolanda yo ekosimba yo parce que ozana eloko ya batu osimba eloko ya batu ozwa eloko ya batu ekorate yo te c'est pourquoi nazoloba que le prince de ce monde de ténèbres vient vers moi monde de ténèbres prince wana musala nezani komisaka batu maloba mabe maudire batu c'est ça le prince de ténèbres azani eloko malamu komisa mpona mutu te alors place ezokende ekosimba yo ata olobi ke akomonela nga wapi naza na nga na Paris yatikali na ngunduma yala problème eza te ata olobi ke atikali kuna na nzala mbongo problème eza te mais maloba na ye ekoatteindre yo même na Washington maloba na ye ekoatteindre yo même na Paris même na Belgique okimi te maloba elandaka mutu ti place nyonso azali c'est pourquoi tu n'as pas intérêt ya kosala batu mabe po balona nkona mabe kati na yo bato ebele lelo bazosubir baconséquences néfastes ya bien te à cause ya baabus de confiance mutu atikali na pasi alobi ke kaka ndeko na ngai ya kaka mwana na ngai ya kaka papa na ngai ya ye na yebi te soki akufi te na yebi te abwakeli yo mauvais sort alakeli yo mabe asemeli eloko moko ya mabe oyo ekokosunga mpenza yo te. Merci beaucoup pasteur Walesa ndongo vraiment opesi biso occasion to solana na yo na émission oyo ciel ouvert na habité moi 2 secondes moi ko s'adresser na habité ce qui mbote ce qui peut kolobela. Moi, vous avez 2 secondes. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Ouais. Bien aimé dans le Seigneur. Ne continuer prochainement. Qu'on néglige en côté. Zongo en considération. Surtout communauté congolaise ou bazali banda ya mboka. Surtout bande qu'on a biso bazali banda mboka. Ne pensez pas que libanda mboka nde o gagner mbala moko vie. Non. Kende libanda mboka na kimia na batu. Tika batu na kimia, yo pe kende na kimia. Mais soko tiki batu na kimia te bisiko uti yeba ke misali le mabe osio mitimbole libulu. Oyo koyeba ndenge ya ko zipa yango te. En tout cas na bondo bande ko na biso nyonso tala ba baza na Angola lelo bazo souffrir ba baza na Brazzaville bazo souffrir na yebite batika ka sima na bango ndenge nini maloba nini babimisela bango tango bakei lelo ba conséquences comme balanda bango bakomi se retrouver bakomi kozonga ko botola bango bandako osozo ki bambongo no ba $100,000 bandiko tikala kuna oso gagner ki otongi bandako kuna etikali obandiko zonga maboko na makolo na ba maladie na makambo ebele. Pourquoi? Parce que ça na ba mauvais sort moko ezolanda yo eza pena nkona moko ya mabe bato balona kati na yo à partir ya ba mauvaise œuvre ba mauvais acte yo posa yango nazo senga bandeko na ngai nyonso bazolanda ngai luka au se repentir ici voix moko par excellence nzamba pesa biso po mboka na biso yebonga po yo pe libanda mboko bonga c'est la repentance sincère. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les reconnaît, les avoue et prend la décision d'abandonner, c'est celui qui obtient miséricorde. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Epaphras Walesa. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Ciel ouvert. Oui, rapidement. Bon, on a profité pour la bande nanga nous bazali banda mboka na bazana mboka eza la bande nanga aseka régie des eaux. Oui, tu as micro bien pour yo couper bien, oui. Bande nanga nous aseka régie des eaux. Eza la basakoli, eza la basali, nazomona badie, babeti drumo. Eza la modérateur munene lokola Moïse, eza la musakoli munene lokola David. Baza ebele. Mutu msuna kutanga ete parce que kimaka mingo sala msala na Nzambe. Alors eza la ba cameraman minene lokola Joël Gonago. En tout cas que Dieu vous bénisse. Na bana nanga nyonso ya aseka zone des eaux eza ba basali minene lokola ba Jérôme que Dieu bénisse mes enfants. En tout cas ce qu'on a quel banda mboka kuna na bangwanzu na États-Unis nazomona Timothée Imoti précieux nazomona Enoko bien que hermoko akangaka papa ne mutema. En tout cas bana nanga nyonso bazali banda mboka ezala balongwa Jeanne ezala bablavi baza ebele. Que mon Dieu vous bénisse. En tout cas maman Karine pe ozana ngwanzu nzambe papa mbulota musokolanda Zamba tombola bana nanga nyonso bazali bande ya mboka o bazana kati ya mboka. Vous voyez que nga nazo pambola. Nazo na nkona malamu kati na bana nangai. Bonne semence. Que bana nanga nyonso aseka Jésus que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse, bozala toujours en bonne santé. Et ça semence nazo lona. Soki na lobi que Timothée pambo makendeli boso.
Et ça, c'est bien. Ce sont mes enfants. Ata apprécier imoti. Nzamba pambola bango, bakendeli bosso. Ata enoko batinda ke lokote. Mais nzamba pambola bango, bakendeli bosso. Merci. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. To komi vraiment na suka. Maman Chantal Yawo, papa Ozen, nzamba pambola bino, Bianca na Rebecca, kuna na Washington, nzamba pesa ebele, papa Ozen vraiment on a confiance sur pesa biso na pesa mbote mingi, sur na grande sœur na propre kuna na Orléans, Noël Boyembe, na Mama Rita Boyembe, Jean-Mathieu Boyembe, Bénédicte P, Huguette Mokomo na Crey, hein, kuna na Crey, Huguette Mokomo na Sylvie Mokomo, P na Da Silva, John Da Silva, nzamba pambola yusika azali, maman nanga o atongela président Macron elamba, to bien ka mama Epika pinga na Paris, puis maman Hortensia molonga ni moi c'est mobali azanga mbanda papa Jenny dina kwiza kuna na Paris oh vraiment ba staff ba Simba Jimmy Boyembe à partir di banda nzamba pambola bino nyonso et puis na pesi mbote na mon père spirituel le papa évêque Pascal Mukuna nzambe a pambo la ye voilà papa le bien après ça papa évêque mbote ata bolingi était c'est notre père spirituel nzamba pambola évêque Pascal Mukuna a pambola libota ne mobimba zala ba trésor Mukuna et tous les autres à Pambola Basali Nyons, il y a ACK. Que mon Dieu vous élève et qu'il vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à la caméra. C'était notre ami Joël Gonago qui était derrière la caméra en train de prendre les images. Et je dis un grand merci aussi à Papa Nabiso